eza bata mbongo na mboka oyo yebite mitera kosi donc biso neti Nadine Ndondo Stella Mathiasi yebi bango yo ngona zanga yo la famille Fanny Bomolo webie tala okoyo osino de ena osino famille Chona Bomoko famille Chona Bomoko oyebi bango na mona quartier na bango sika ka ba de ba ve omoni yo on esprit ya ko envienga kada nzama akena na tani ni ve tala njoto tu ba convier ve wa complexé envianga ngala complexé pa na yo famille Chona Bomoko ingénieur Moïse muta salanga lelo yo ndongo zo monanga Moïse wana masala ngai yobi kate petit peu comprendre la makambo tout ça. Il faut me makambo tout ça. Patron de patron. Boss. C'est qui n'a monnier ma collègue. Nani atapina oya soma na cher. Pote. Nini boy? Batterie. Pan. Nini ngosu? Hein? Mbogo kozanga makambo te. Eza pan. Bonjour. Papa, yo là oza mécanicien? Papa. Yo na be pusaka mutuka. Yo Hervé ngale boza chauffeur. Petit na boko ta makambo te. Yomoni okufaka munoko osangi pe. Bana masana okeba na yo. Yo komo makenga respect toi. Ba excusez na vraiment. Dege patron. La lobby que na uchozo mécanicien wa. Obi? Mécanicien na moni camion za na panne. Mécanicien. Maître. Kata lango kaka. Kata lango c'est là. Le mona kaka. Na bébé. Moi il denga ino na za Solution. Solution mon pas. C'est là. Yo kende nga ozela nga to nga na kende. Soki na komeli papa silencé père wana azara trop hein ngambuya nga aloko mto envie. Yo zela nga la benga papa. Te pe to tambola biso balenga mesa na yo. Est-ce que tu quelque chose sur les agences. Les agences, patron. Les agences tout y est. L'agence tout y est et c'est nga batuka agence ne basa nini bazala. Boss esquisse envie nga. Yo viyo na nini yebi yo. Yebi yo. Yebi sala mutu. Yo mona nzoto te ayo. Yo mona nzoto te. Nzoto nini? Nzoto ni ba viyo. Yo yebi nga. On a vieux. Yo na peto matin yo makambo te. Très boye te tinga bana batu ngoza obomaki da mona moko. Naza peu ça solution. Je là. Mais bon qui veut parler na otika soit na benga ba. Te ko benga mécanicien te. Biso moto di biso tambola to yel. Yaka. Mais patron boss. Yaka. Boss, s'il te plaît, un instant. Yaka. Ndeko envie nga kaka. Nel envie na tayi nini yo. Toke. Ba umeli pe boye. Bata bazeli singa imanda ba okazaso na zaso ki wapi naza pe ata numéro mutongo ti bango mibale bakena bango. Mais bato baza drôle. Mécanicien n'a pas mis n'habiter ici. D'accord. Mais papa, comment est-ce que vous avez traîné pour lui? Travail est belé. Mais il fallait que vous ayez ça un bon moto. Je n'ai pas une idée, mais tout à l'heure, c'est un complexe. Yo complexe, il patron, il est responsable de la responsable, papa. Et ça, il n'est pas nini. Non, il y a un mécanicien. Pas les unes dans le constat et Cathy. Ndeka ndebiso to fanda ya wa. Yo tala. Ngana jana agence nanga. Na agence nanga comme nango tuti nyo spéciali. Ba mécanicien bazali, ba maçon bazali, ba menuisier bazali, ba couturier bazali, ba gisteri bazali, ba tuabeta ka site bazali, ba Yonde expliquenga papa la zoya na mutuka na yogi mutuka esali boye nde na comprendre na yeba na koyi ko sala ni explique yo déjà mais bête ngala biso de expliquer maintenant mutuka zo kala kaka te ekatika
Bon, il y a un moutou à car. Bon, tiens. Expliquez maître. Qui c'est le capot? Qui c'est le capot? Qui t'a capot chauffeur? Qui t'a capot? Ah, ça, la moutou, n'a pas qui t'a. Vanda, papa, vanda wa la précédé. Na bosani, ndenge to yambela rabatu, lokolo na zala kite, bana fale ba yamba yo bongo, ba yambi yo bongo tie. Ngana agence na ngaso ko mutu aye, ata na sombre secret na sombre ye, maya mali. Excusez-moi, Mélanie. Attends, Maï. Au Mélanie. Boya, boya, yaka. Nabi na mela mai. Nabi komono Mélanie. Mais ça va une minute, hein. Na je suis pas ya mela. Ya une minute. Maître. Boni. Kolomokili. Maître Nzambe aswa. Kolomokili. Maître Nzambe. Maman la maman kabu maître. Nazana masolo ya kosolola yo maître. Nazana masolo ya kosolola yo ebele. Ngai pe nazali na ngai. Maître le bosa komona awumeli awo. On a dit. Chef ya quartier. Oyo apesa ye esika oyo. Azalaka kaulari na akufa. Ok, voilà. Ya oye pour ma Comment ezalaka maître Nzambe? Oni. Wana opi. Yo na beski omvienga. Naspa nini? Omvianga. Ah, na vie yo. Batai ni. Yo, Ve. yo. Tema. Nema. Ngana zokoloba. Bino bozokoloba. Na yawa una solola na maître, to na ye pour na solola na bino. Mutu na tiki kuna adekala ki boy. Adekala ko lemba mo yokite. Bayo gatia. Maître. Kaka. Na jana mutu kana ba. Boye. Marque Japon. Mais mutuka naza kutambula C'est ça marque X. X ya? X. Naza kutambula nazalaki na bango na kati. Mbala moko moto ekati. Ekosenga nini? Ekozala nini? eloko liboso esengaka nani il faut koactive, il faut suivi, expertise oyeba ekati mpona nini carburant ezali yango eza carburant te ezali bayesenge eza nini bobine bobine ekozala combien? po kotala bobine ndenge aboye na momo bobine ezala $30 ezali $30 ya 25 ezali 30 à 25. tozwa bobine bon sokozwi bon le 30 ekozala mo ebele longola 30 tia 25 sokozwi na main vevre bon atu yo pesangaka $50 nasali yo mosala makambo nyonso esi biso tolukango topesa botika na solola na ye nayebi ye lelo te baza bana nabotaki bango na nsima na yo oyebaki te mais nakopresente yo bango ata lelo te ata lobi te ata nsima lobi nakoleka napresente yo bango tosala boye omoni na 50 ye lobi nga naza tata na uyilo 15 te 20 te 25 te père alobi ya solo 15. Ah, patron. Au solo. Je m'excuse. Bon, eza nango likambo ya gravité ndenge mutu eza wana na kosala na ngango kokata moto wana ekosila bon yo fo pesa lokola $50
eza 70 mpo na bobine mutu bakendaka liye mbangu te aza komonana aza mutu moko aza irresponsable atanga mingi aza responsable bato batangaka mingi bazalaka na ndenge na bango balingaka bamemela bango makambo na bango nalega na luvanium nayebi loba lingala tozala bref ça fait combien na nyonso toza 9 te awa toza moko mibale misatu minde toza likula 4 mi 4 yo tangi bientôt lebi tozala 9 bref esali combien na nyonso tozala bref zela kaye eza wapi soko ntie 1 2 3 4 5 $50 ere kozwa 1 2 sali 70 $20 donc 50 eza mpona bobine kaka bobine te 50 eza mpona kosomba pièce ngana bengaka épice eza babiloko ya mikie baboulon banini 20 nde nasombi bobine oyo ekotikala bapetit ndenge mosala ekosalama bakoti mwa malewa bazwi mwa mbongo savo makambo malewa kutu mpo na ngai eza eloko te ntango deja yepa na ngai na koassire ye kolia bongo malewa eloko te yo kosalisa bato mosalaka bongo siya tala na agence na biso tokotana nyonso na malewa nyonso ndeti yo olobike yango papa tomboki mpo olobike malewa eza eloko yango nde biso ondeti ngai nalengaka kolia soko amvie nga ye soki amoni kolia nayebisi yo nyonso ya kokila kosala moti nyonso ok $70 pan kaka bobine nde pan yango wana yango nde pan grave bobine ya pamba te omoni soko nalobi namema ndeti na makambo ya kolia bobine ekozala lokola ngombe mosusu wana etikali babiloko ya mike baepise bapilipili bamatungulu patron koso te oza desi te eza mpona combien de jours mpona 3 jours boasirenga ke 3 jours ipankelele dada zaba mutu zaba agence na nkombo nini tutiye nyonso eza makali nde mpe namona boye ozangi mapangu te seulement teka mpe oye oza na mama na ndako ovivraka na mama okomi na besoin ya deuxième bureau yaka bozoloba ebele tellement nga na mutu ya mosala naza vraimen na comprendre bino na opesa $70 otinda na numero moko nayebi te yanga moko ezali naopesa na espèce kaka oyebaka yoka na esprit naopesa bino mbala omona sikoyo loka so ya kufi yo remplace yo ozala nano nani petit yoka excuse nalobi boye boyebi mutuka moto bobongisa olobi eza ya mwindu toyebi yango deja yango mutuka mundu ya mulai te ya mutu le concerné moto bobongisa boyebi oza conseiller nazala bagrade na ngai mutu ye moko azoloba conseiller alakisi mosapi mpa na ye ye ozobenge patron nabi conseiller le concernant moto aza concernant ya likambo camion kasi yo eza yo oyebi so naza nani irengaki à 3 jours et à 3 jours wana so nazwi mutuka nanga te ebongo biso tokobotela mutuka totekango amvi yanga biso toza kosala nde mosala oye ozwi eloko na yo ok merci eza grave te ngana dasi nasala pesa yo pia kaka nyonso ekoka na valeur ya 50 yo pesa 70 papa 70 mètres 70 mama wana sali baposo te baposo oyo atombi tasani aza na moko na pinal ngombe ozwa pena dansa bayaka na osimbi oyo $50 oyo $20 naopesa ye na tetukeka ozomba moko ye atikala te solola yo kilanda ayaki deja tala bana wana baye na tata moko boye ya mokolo azodeklare makambo bambongo na ndeni azopesa prix na ndenge na ye avanda alamba lia. Le malheur ne vient jamais seul.
malheur eyaka na bamongwa te yo tosolo lelo bien $15 ozwi $15 ali sikoyo ekomi lelo obanda kokondane ngai mpona nini po $15 eza mokie soki ayebaki alingaka loba nanga bien avant mabe sikoyo asali yango wana fa tosala débat directement tocomprendre non tosata 20 veskise moni ye aza na mabe toboyi te yebi ke père ne pas ça aza mabe makasi tosali débat otie ute koleka nanu po taye kana se mabe te nayaki apona yebi eza relation marché nyonso tozwaka tomemaka yango na relationalobaka nini mwana moke abetaka mbunda bakolo mpe babindaoza na mbunda yango eza dage papa ngai ya bakamarade ebele oyo ezaki bakosala eloko mbala moko esimbi maître levier lelo amécanicien te nasalaki ele bamécanicien bazala bango ebele meme bametre nzambe baza bamécanicien bametre rotor aza mécanicien nga na relation na maître golba maître golba amécanicien papa Jean est-ce que osala yango te maître Jean osalango maître palace osala yango te maître palace osala yango so nayebaki mena kendaki nanga tapa plamedi nakola aza mwana mokie alingaka zwela ye mbongo na $15 alingaka mwana yango eza ebele ale maître nzambe azwi mbongo nzambe 70 biso tobi tokabola net te yo boyi ana opesa bino $10 bino bozwa lokwa 40 mutu moko ozwi 40 biso tokoboma agence te agence oyo tokoki koboma yango te ekoki kokufa te babwisi mava bazalaki awa na Kinshasa bakie bapoto babi agence oyo makambo tozala yango na minute oyo soki tolobi tobenga brisi mava ekolia biso ta mwasi nakuta bobeta bato bakara kutu nakolia atinda ekolia biso ta toluka mutu nini akodefisa biso mbo tala tokende mpe maître bobo ya assisté oyo ya assisté wana social ye akodefisa biso mbongo toluka nanu moye topesa maître nzambe mosala wana esalama maître bobo soki po maître bobo simite nakokende pejenekrisa wa mushete petala molai wana mama na ndoki susu patron ifeko molaso ifeko molaso ye nabombaki ye mpona badécembre papa kolo mutuka yeyo bino boyaki ya bino bakolo mutuka me bakolo mutuka yeyo yango moi naye kokutanisa ye nasenga ye bino $70 bobi bwana 15 kasi yango lolobaki bino $70 bobi bwana 15 samutu na $15 yango osenga oyo nde mutu mbongo nyonso bapesi bino bolakisi epa na ye $15 namoni yango mpe te yo senga combien $70 yango tosolaki yo lobaki oza maître oza na nyonso tout etie naza na agence tout ye na agence nanga basalaka nyonso sikoyo nani maître mokolo agence ye parce que ayeba bamaître na ye alakisalaki eza lokwa église oza na mayele mais ozwi mayele abotika nao makambo osala mais c'est quoi au juste napesi $70 pana ekomi $15 abi asimba mutuka te bino nde mpe yango te boyesa mbongo esawa mbongo wa na motive bino bosenga mbongo yo pesa biso mbongo wa yo bien comme opeseli biso mbongo na agence mais na agence mais mutuka yango patron mbongo opeseli biso mpo basala papa borassire ngai dans 3 jours nalekisa bino bajour nakomi lelo papa eza teknike patron mosala maboko papa yo oza nani mpana bango yo oza nani nayebi azaka mete aye kopesanga mosala na mosala nde omoni nga naza mécanicien na yo c'est-à-dire boza bapantirier baza bapantirier agence mobimba tuti ye yalobi pourquoi totitue biso omoni biloko ngo epesanga poli mpe kanda nalobaka ere nyonso client aza roi botika ya loba nalobi nayebisa bino naza nani oza est-ce boyebi mutu oyo wana maseke oui eza état civil na ngai mais naza mutu aner si c'est comme ça na ramene bino nyonso père
Papa, ezalaka ye poko mobanga ato. Oza pe koambrie biso. Yo moko oloba, oza civil. Yo moko oloba, oza aner. Tondimani. Juste tondimani. Soko bengi na obenga ingénieur Alpha. Na benga ingénieur Alpha. Sanga niveau ya bato. Camarade ya Gelom kwa bino 3 na okena bino. Po parce que comme ba aventure. Pourquoi biso 1 2 3 ma pourquoi ozaka mibale so misa tono kangana pourquoi ndeti ba c'est arrêter. Ngai na obenga bato ba bato envie ya biso. Envie ya biso. Oui, voilà ça raison. Envie ya biso. Mais maître bato boy bino okota ba Okolobela ngate vraiment na zela maboko na yo kolobela ngate. na olobani. Okomisi biso lokola boy. Bando tikela biso mutuka. Alobela par rapport à nini? Bando tikela biso mutuka. Biso dans la garage. Na ba le vraiment.